Bonjour la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Oui, excusez-moi. Biso mikolo malili donc changement ya climat spring et tout ça la biso makambo. Mais cela n'empêche que ce qui ya koloba ezali toya toloba. Cela n'empêche que ceux qui te s'appellent dans l'eau, to vendent sa minongo na biso kimia toza banquete. La grande famille de B52, la mignonne officielle, famille Libota, de gros bisous à vous, de partout où vous êtes. Je dis un grand merci, Nabadina Chunyo, Sopiba Pesha Lover. En tout cas, Nzambenanga, Amonabino, Abaxelabino, Yakoleka. Famille Libota, avec tout ce que vous êtes en train de faire, Nzambe Oyo, Alala Kate, Animba Kate, Obisona Kikongo Tolobaka, Nzambika Nimbaku, Nzambe wana en tout cas, Azala Nabino, Azala toujours devant, ya nyon surtout Oyo, Bozali Kosala, Totozali Kosala. Pourquoi? Parce que c'est que vous êtes en train de faire, l'amour que vous êtes en train de manifester, Nandekona Bino, Nandekona Biso, Oyo, Tolingara Mingi, Mutu Oyo Aya, Tombo la culture ya mboka na biso, mutu oyo aya apesa batu makambu, mutu oyo aya sans rancune, sans complexe, oyo azalaka toujours na posa batu oyo bazan nzinga na ye ba émerger, mutu oyo azan nzinga na ye akende liboso. La famille, vous savez une chose, avant to kota penza na mozindo ya ce que je veux parler aujourd'hui, j'espère que bozo mona photo pembeni na ngai wana, bozo mona na yango na page ya Linda Cote. Mais avant ton kota, moi j'aimerais dire ceci. Il faut toujours regarder ton entourage. Zala na batu o balingaka yo o émerger, zala na batu o batindikaka yo o kende de l'avant. C'est très capital. Kozala na entourage ya batu o te bazalaka toujours na kimfiamfita na mutema, bazalaka toujours na haine na mutema, soki yo omeki kosala mwa impa, bango bazawana pona basa nini babenda yo ozonga na sima. Zana batu loka ba Esther MM. Amoni ozokotisa ba vidéo te albengi. Ma B52, mais qu'est-ce qui se passe? Ozokotisa te, ata matière ezate. Tozawa na biso na kati ya famille Bota, tozanga ka matière te. Ba film na biso déjà eza matière. Maman na biso emoko aza déjà matière. Au vandi boe moi journée mobimbo kotisa loko to ki pena fone leli mama kimia sara bengi. Mais B52 c'est quoi ça? Poyo azamta ba français. J'espère que boe bien. Ou quand même B52, mais je te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Hein? Y a quoi? Comment vont mes enfants? Donc vous sentez que bateau bazan zinga na yo, bazan na posa o émerger, bazan na posa o kende liboso. C'est pourquoi nalobaki avant to kota na mozindo ya lisolo na biso ya lelo na meka un peu kolobela likambwana na beti setende ko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ozolanda nga lelo awa na kati ya B52 la mignonne officielle luka otala nzinga na yo nani o aza pembeni na yo pour que lobi otikala na mondia oto okoma na mondia si je savais te. Voilà tokangi parenthèse wana. Film na biso zoleka lobi totalaki 14e partie. Nani atalaki film wana 14e partie lokola ngai. Ozo sepela na film wana wapi botikela nga na ba commentaire. Bozo sepela na film na biso femme duplicite wana depuis mboka nini, depuis commune nini, depuis wapi boebisa ngai. Est-ce que belle vie quand dit la patrona? Vous ne voyez pas que il y a eza na raison moko pena o kiza batu nsusu pena ba yinela ke na tina. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle fait, vous allez sentir que non. Oh, mais cette dame, elle s'appelle na mouté, mais le ban on papa Serge Mwembo, nan papa na bisogi. Ba yembo bonze mbogo boy. Belle vie yo, mutu elenda. Mutu, c'est la tête. Maman dit ma maman na biso akala, la famille. Ba maman na biso akala, je n'insulte pas nos mamans. Mais batanga ki bazaki na ba grade ba grade to ba doctorat ou bien ba licenciaire ou bien ba nini bazaki na ngote. Mais vous allez voir que une mère
azo simba ndaku na salaire moko ya mukie o papa zoya nango que boania na mitu ya ba mama na biso c'est que nous génération ya lelo oyo nous n'en avons pas. Lelo mutu soki azwi mwa $1000 azo viser déjà somba Gucci ya $700. Azo boule déjà à somba Versace. Azo boule déjà à somba Fendi. Azo boule déjà à somba ba griffe nyoso boye bien ponga pena mutana mutaba griffe ti. Na $1000 ozana o sombi sac ya 900, ya 700 pardon, o sombi chaussures ya 200. Tu vas rester avec combien? Or que avec ce $1000, tu peux investir dans mon business moko boye. Oh, après 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça peut t'apporter quelque chose et puis aux bénéfices. Donc, et beauté liyo lisusu. Mais, c'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui, c'est mon que. Oh, ala tikito kote. Kuna kutu kinganza la takabilo kwa cher. Oh, ye kutu ala takate. Mais non, Bellevue essaie un peu de faire quelque chose, d'ajouter en plus dans la société. To koti siko na moboku to na limozindo ya lisolo na biso na lobaki na lobango na nous avant de commencer. Linda Cote, nous savons tous que aza artiste comédienne. Batu ba obenga ka le talent. Poza pena le talent. La famille, boye bisori oza na talent. Et puis okute na muto yo, bozo tambola na ye, ye pe aza na mo eloko moko boye na kati. Ebe ekende kitoko. Ti ba obenga le talent wana c'est parce que aza entouré na batu oyo ba yebi musala. Aza vraiment entouré avec les gens qui savent comment travailler. La famille, vous allez voir que dans Bel Art Télévision, dans Bellevue TV, il y a beaucoup des artistes, il y a beaucoup d'acteurs au ballet kaka. Mais vous allez voir que jeu d'acteurs na bango, ils ont un peu différent sur qui jouer dans ma chaîne Moussouche. Mais ce sont de mêmes personnes. Ce sont de mêmes personnes. Mais pourquoi ça s'est fait ainsi? Parce que quand Bellevue dirige, quand Bellevue essaie un peu, yako, azo manager loko naye, tellement que elle a ça en elle, tellement que c'est dans le sang, elle ne force pas. Elle donne vraiment, oh isa katinaye. Linda Alobi a commis, a posté qu'elle a commis, bientôt le film Deux sœurs rivales totalisera 1 an. Waouh, non, file si vite. Maman, je tiens à te remercier pour avoir sauvé ma carrière. Moi qui avais l'intention de l'arrêter. La famille. Ici, Linda Cote nous fait voir que elle avait déjà les dégoûts, si on peut bien le dire. Bon, dans ça développement na ngai na tangi test oyo, na so développement on a nanga. Voir ce qu'elle a écrit, je me suis dit na meki ko na so meka ko sala analyse nanga. Donc, un message à Linda. Elle était tellement déçue, elle s'était décidée d'arrêter la famille. Koto sus na eko betambela. Soki eloko wana ozo sala et simbite na gauche mais quand on a droite, si tu as le talent, ça marchera. Si tu as le talent, est-ce que beaucoup de monde a l'île talent n'enga comment bimisa bilo on a katia bela télévision. Oh azaki na ngo ko bimisa donc ezaki katinae mais papa ndoko bimisa e yangote. Qui est d'accord avec moi s'il vous plaît? Qui est d'accord avec moi na o nga na oloba? Qui est vraiment d'accord avec moi? La famille. La famille, qui est d'accord? Dites-moi. Deux fois, tu peux faire des choses. Tu as le talent, tu as l'intelligence, mais tu vois que ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Tu dis, abandonner. Non, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Dans la vie, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Dans la vie, il faut toujours persévérer. La famille. La reconnaissance vaut mieux que de l'or. En tout cas, un grand merci à toi, Lily. Pourquoi? Parce que tu reconnais.
eloko ezoboma biso lelo oyo, même batu oh lelo oh Belinda Kandi azalaki on habite, tu sais, avec ça tu peux faire aussi ceci, mais lelo oh Belinda koma lokwa ndoki na bango, mais c'est grâce à elle que baza oyo baza lelo parce que nzamba salaka à travers mutu bomoni nzamba lola asalaka à travers mutu, nzambe aokita likolo te na sa ya lobi Esther te alobi jemi mama vungu ngai nzambe nalobi kosala bo, non, nzambe akokota à travers Miracle Ndeika po asunga jemima mavungu. Nzambe akokota à travers Nicole Mouila, pourquoi po asunga peut-être maman nabiso win. Donc c'est ça, et c'est le moment où tu coquille jamais connuer la grande famille. Film Oyo, deux sœurs rivales, bah, Zola qui ont le même trophée parce qu'elle avec sa sœur, celle qui était sa sœur Davina, a pour apologisation, bah, t'as pas qui très fort. Bah, t'as pas qui très fort. Moi, personnellement, je dirais félicitations à Lily. Pourquoi? Parce que elle joue tellement très bien et professionnelle. Un grand bravo. Hein? Elle donne la meilleure. La meilleure. Une meilleure. Bon, c'est dans la place. Après, c'est la meilleure des soins sur le scène. Vous allez sentir que Moutou a côté pena na poana so balobi no zaboya zabo so balobi na saliboya. La famille. Moi si oh ti akoma na point kokoma boye. La famille. C'est parce que a fandi bobi tant tu vanda ka babe ngango rétrospectif. D'abord bon c'est la pardon. Muta vandi pena so la bilan vina ya tali oh pena bande bo bamba esika na komi ezanga te ezaye bobo manga na nute botuna na bete la bino li solo esika lili akomi lelo ezangolu. La grande famille. La reconnaissance fait partie des portes principales pour réussir. La reconnaissance. Nous devons savoir, il faut comment faire pour osala ne fils que reconnaissant. Namutu oyo atanda ki ome pona osala nini ko sotisio ata mwa libulu moko boye. Mutu oyo apesa ki loboko, mutu oyo apesa ki ata bouchon ya mai. Faut toujours être reconnaissant dans la vie. La famille, ma parole oyo Lili a commis, c'est vraiment trop puissant. Nzamba lola onga na osenga na ekaka a inspiré davantage. Et nous devons prier, beaucoup prier. La famille, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre maman, la poutine de l'écriture, Belinda Kandi, nous avait demandé de beaucoup prier pour elle. Et moi aussi, je viens rajouter, nous devons beaucoup prier pour notre maman Belinda Kandi. Que notre Dieu puisse la protéger contre tout danger. Parce que vous savez, dans la vie, quand tu émerges un peu bien, quand tu fais des bonnes choses, le diable est toujours là. Diable a linga batamalamute, diable a linga biloko malamute, makamba kitokote. C'est pourquoi vous voyez, dans le mariage est combattu. Pourquoi? Parce que le mariage est la bénédiction moyanzambe. Mais tellement que le diable n'aime pas le mariage, vous allez voir que le mariage sera toujours combattu. De la même façon que notre maman Belinda Kandi. Tellement que Dieu l'a inspiré. Nzamba takatina oyo ezali ba inspiration moko eza que ezo sunga jeunesse, ezo sunga kaka jeunesse te namba maman, namba papa. Donc ezo sunga ba descendant nyonso ko bana na ba koko, ba papa, ba mama, bana, ba kokololo. Parce que dans nos films, il y a de leçons
oyo eza kaka te ke mwana nda koki kozwa me mama pe na kati ndako libala koki kozwa leson wana papa pe na kati ndako libala koki kozwa leson wana neti na kaya papa na biso JR il était marié mais ake kolinga Getty na kolinga Getty wana toyebi biso nyonso tout suite ya filme na biso ndenge eza kokendele toyebi biso nyonso toute la grande famille. La famille de B52, la mignonne officielle. Naloba ki na yele na moni na bandako défiler sur TikTok kaninge zalaka toujours tambola. Na moni poste oh je me suis dit je ne peux pas rester calme non tika la calmeté. Ça m'a fait tellement donc je ne sais pas. Elle m'a fait pleurer. Ça m'a protégé Lily. Na maman Belleville na biso. De l'inspirer encore beaucoup plus davantage. Parce que on nous a massimbi, mutamokili na pouvoir te oboto la. Mutamokili na pouvoir te oboto la. Et encore une fois de plus, et tant que famille bota, moi j'aimerais dire boka telanga parti obotine de la ngolinda. Nous, personnellement, moi-même, étant que famille bota, je suis très heureuse. Il y a comment on a Lily avec nous, la fille de maman, qui a né nous. Qui a né nous? C'est maman Belleville qu'on dit la patronne. Eh, la famille, bon, il a raté, bon, c'est karaté, na omeka. La famille, vous savez que avoir une maman aimable, hein, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Même dans nos vies réelles, dans nos vies, la vie que nous menons, quand tu as une mère qui t'aime, ah my God, la famille. Moi, je vous dis que j'ai une mère excellente. Elle m'aime de tout son cœur. La famille, cette dame, elle a souffert pour moi. Elle a tout fait pour que je sois ce que je suis devenue aujourd'hui. Il y a des gens. Mais l'amour qu'elle dégage, l'amour qu'une mère peut dégager envers ses enfants, c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Et c'est là, je vois ça avec Belinda Kandi. L'amour qu'elle a avec ses partenaires. L'amour qu'elle a avec ses collaborateurs et collaboratrices. Vous sentez que cette dame n'a pas de haine. Elle n'a pas besoin que Yemoka s'encaparer avec toute chose. Non, 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 non. Elle veut partager parce que Belinda Kandi ne peut pas faire ce que Sylvie, notre CG, peut faire. Belinda Kandi a aussi la montée. Sylvie et ce que notre CG, elle ne fera pas ce que Belinda Kandi fait. Donc, Bellevue Kandi a pesa kamutunyo son chance. Yako bimisa to yako sala oyo ye aza capable. Oh my God. Nalinga ko beta masola bote parce que pesa nga posa na bando teya. Nzamenga fona ko ba pasteur un jour. La famille botika na commentaire pasteur moi se ba benga kenan pasteur Rose. Ou bien pasteuresse. La famille. Boti que là dans commentaire pardon. Ma pasteur à moi si. Azarana une pasteur Rose. Ou bien nani. Donc, Tozongi, revenons à notre mouton. Il faut oser kamote mama B pour que OCP la na Bellevue te na makambo so osala. J'espère qu'il y a des gens qui vont vendre à Penda. Ils vont sur la toile, ils vont bloquer, ils vont finir, ils vont salir, mais ils vont vendre. En tout cas, Bellevue Penda. Tu finis avec un Sony, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ma famille Bota. Les Dinachou, les Pécha Lovers. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Cela arrive.
Et comme elle a bango ba vani pena babi to singa na biso mo amaso na tina penza, on peut bien voir misala elekaka maloba na ebele, misala ya Bellevue elekaka matalana na ebele. Awa sur na scène salande commande. Salande commande. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Bino bolimbo longo la Bellevue ne place oya zali. Na mutu onzamba sale bolimbo comme c'est modéliste, bolimbo comme c'est sapeur, bolimbo comme c'est boy. Non. Elle ne donne que ce qu'elle a. Ce qu'à place mon invité, elle va faire pardon, c'est que bah c'est ça la place wana. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Tolinga kabafi na biso ya flukande bala parce que le talent, le travail est là malgré flou. Non, le Ghana créé moment en français malgré pluralité na bango. Malgré pluralité na bango, mais na scène ba pesa kama makambo lo bana ngota korsi mangari bi pesa makambo zo makambo. Na scène, vous allez sentir que muta koti penza a koti a sali loko moko boye. Vous allez voir que fille na biso ya famille bota, même ceux qui va jouer quelque part d'autre, vous allez sentir vous allez sentir, je sais pas si vous mona scène mo boye ndeko na biso keni a jouer quelque part na ndeko mususu boye. Donc vous avez senti que non, elle dégage. Elle dégage. La beauté n'est pas tout. Beauté zanyo sote même dans le mariage. Libala nakata libala beauté moi ça ko taka zo tanga miel na miliki. Mais ce qui moi si wana ayebi ko simba mobali te. Ce qui moi si wana ayebi ko lamba te. Ce qui moi si wana ayebi ko respecter ba bokilo te ba seme kite. Libala wana moi si wana ozala sans valeur. Mais vous allez voir que biso mo toloba nzambe on mobali boga boy slim boy akelinga moi si elonge kuba boy. Tu ne sais pas ce que l'homme a vu dans cette dame. Tu ne sais pas. Donc la beauté bien sûr ça un plus mais ça n'y en théo. Moi ça na beauté abila papa mobali na miso baninga na aobimisete. Là j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Moi ça na beauté alobi non la papa était passé par ici. Moi si wana mobali ataza na nini akokende na yete malgré beauté na ye a se sentir gêné. Voilà. La famille filme na biso zawana. Lelo déjà vendredi le 10 tokozwa 15e épisode maman Mikola comme même so world tokomika ba 15 16 17 15 16 17 15 16 17. Pourquoi? Parce que mère a comprendre que bana faut ba lia penza ba tonda po biso na famille bota toza tokufa njala te. Na famille bota tokufa kanzala te. Donc bref, nous aimons beaucoup notre maman, la poutine de l'écriture, Belinda Kandi, la patronne, Tolingaye, avec tout notre cœur. Na motema na biso mobimba Tolingaye. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu aimes une personne, hein, il faut lingala ba défaut na ba qualité na e. C'est pourquoi n'a rien coupé sa conseil moko muki avana kata parce que je suis vraiment à la fin, je vais beaucoup parler. Moi, si Lelo o na coupé son conseil, kolinga mobilité parce qu'il a des lèvres roses. Kolinga mobilité parce qu'il a des longues jambes. Kolinga mobilité parce que asala na compagnie moko songolo mpakala parce que lobi musale koko sila. Sokyo linga qui est pona musala wana. Comme longai. Soko linga ki mobali no pas ba longue jambe et que nzambe pas sali die no accident mobile a commis handicapé. Libala no e commis yo bololo. Folinga na motema.
L'amour n'a pas de raison. L'amour n'a pas que non, à sali boyer, à zongisi boyer. Non, 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 non. Voilà, bonjour encore une fois de plus. Family Bota, Family Bota, Family Bota. Bon, s'abonner massivement à Anakatia B52, la mignonne officielle. Bon, aimer, bon, commenter, bon, partager les bisous liens oyo. Et comme l'année, comment encore, to me kakoye, bah, que reconnaissance, eza eloko moko, eza. Malgré que les Français disent que la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais si vous voyez quelqu'un reconnaître, bon là moment quoi ya mutu, to reconnaître neti ba biso boto za ba reconnaissance ya makasi na nzambe wana, juste parce que nana pesinga ona na ngoposa te, mais tant qu'il azo pesanga na nous pema ona zo le belabino na minute oh la famille, je suis très reconnaissante envers lui. C'est Dieu là. C'est Dieu là. Ce qui a zoti kabisoto zala kaka en vie, c'est parce que oyo yo zo senga atana no zuite okozo yango lobi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-moi un peu. Donc, ma grande famille de B52, la mignonne officielle, je vous aime de tout cœur. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez ces liens. Ça nous fera énormément du plaisir. Et le Dinachou, les Pécha Lovers, encore une fois de plus, j'aimerais dire félicitations à notre sœur Dinana la douce. Hein, na bébé na biso ya kitaka. Na bébé na biso ya kitoko. En tout cas, ba Pécha Lovers. Maman na biso mobutu azala wana toujours ba kombo landa ke yo pesa mwana kombo mampasi na fingi ba mampasi te poza ba kombo o maimona webi maimona lingolo bani makambu to komona pesa mwana kombo blessing Benedict Abigail Enoch parce que Enoch azamuto na kati ya Bible azaba descendant ya Benok la Bible pesa mwana okombo mignonne hein luka ba kombo na biso ba mama na biso tango bazo pesa ba kombo la tango akala lelo e kombo zo pesa mwana kombo n'importe comment n'importe où bo se ganga de la grande famille ou pesa mwana kombo Esther boyebi Esther azaki nani mwasi ya mokonzi ou pesa mwana kombo Sarah. Hey! Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Merci ma grande famille de B52. En tout cas, si vous êtes nouveau ici ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer la cloche de notification pour que l'obitang mama B52 azo koti seloko ozala mutueli boso ya kozala notifier que ndeko ngai wana aller ko partager lisusu parce que ko partager ba nsango ezalaka musala na biso ko partager pena ba nsango ezalaka musala na biso yango wana soki ezamba no ya liboso nanu osabonate awa na kati ya B52 la mignonne officielle toko senga na kaka o s'abonner déjà les lotos les 10 dans 2 jours la maman qui a né nous azako botama donc karane na banda kikoloba ozana vidéo na yo lingo souhaiter maman na biso Belinda Kondi la patronne ba joyeux anniversaire n'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp sur le numéro qui s'affiche là dessus donc ba souhait na yo et ko sala ye vrai bien la famille je vous assure que la maman qui a né nous regarde. Je vous assure, elle nous regarde. Elle nous regarde, la grande famille. La maman qui a né nous. Donc, dans 2 jours, ça sera son jour. Donc, et aussi, la biso plaisir, à ma kasi, ya ko souhaiter, ozana cadeau, ko tinda ana numéro, oh, te pardon, je vous en prie. Pour n'ampia ko na nangono, il y a un cadeau, na iso ko sale la qui oh, tindelier, ko na Western Union, na Manigram, na Ria, mama besenganda, yo liambongo, ana pamba, webi mbongo, eza demo, mbongo, eza kalik, elo ma bembongo, bomo na mbongo, wana. Apa mama B52 otinda kaka video soko otinda code pour mama B52 moko that's all right, that's okay, mais kotinda code te ke o pona mama Belinda Kandi po na kolia yango pour rien likolo nango toza na award na biso Bellevue TV award bientôt na soboke na page na shikata chaîne bokomona
Bellevue TV Award eza na numéro moko wana ya plus 32 kuna nde bokozwa ba makambo nyonso tu oyo boza nango besoin ya kozwa na kati ya événement wana oyo ezali kolekana. Donc ma grande famille na bosani te e rappeler ngai coiffure mo bomona nga mikolo oyo na blonde là c'est une dame. Je l'aime pas, mais tellement ça kitoko, azana maboko magique. Elle s'appelle J'adore Banai Mukenji. Omone coiffure wane na ona mutu. Yo kanenge ezopesa soupe, ezopesa goût, pe ezopesa elengi. Bo s'abonner massivement à wana kati ya B52. La mignonne officielle, moi votre humble servante, je vous aime de tout cœur. En tout cas, nzambalo la apambola bino. Bisous, bye. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te. Tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba koma ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pays. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso o